lelo encore une fois de plus tu es liboso na chaîne abiso ya télévision ya Congo Mokristo pour na terre maloba na Nzambe. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Libota na Nzambe ya moi sesiko kutami mbote mingi. Papa na mbote mingi bandeko nyonso mbote na sepeli po bozawana. Na ndenge toyoka na katangu nyonso sengo na biso po to respecta ba rendez-vous na biso tozawana. Bino bozawana yango biso to zakotoyo. Bino nde makasi na biso. To komi na tangu na biso osola pona sekele ya libala. Pona bandeko bakotimba liboso eza toza couple Evangeliste Makuna ngai mama Jolie. Toyeko loba, toyeko solola na bandeko pona tina sekele ya libala. Yango apoto banda émission na biso papa akobondela akofongola prière. Merci to bondeli. Nzambe merci ya na bika mokonzi. Totondo to commission poza Nzambe. Bola mona Nzambe. Isali biso balwa mo mingi kole me biso liboso na bana na yo Nzambe. Tika tango o eza pona ko annoncer parole na yo. Yawe moni sama na yo mokonzi. Connecter biso na source divine afin to transmettre bon mo ekat na ba couple Nzambe to ko transmettre bon mo ekat na mabota. Tika ete kolo eza yo te kole kele musika. Nikolo za la polele Nzambe na direction esika oyo. On est sur les flèches à Moïse Nzambe dans un auditoire oyo ezala ni le sans effet par le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ya moi si esiko kutami pardon benga papa esiko kutami benga mama. Amen. Atakanda ezana motema benga papa ya moi si benga mama. Amen. Poto koka kosolola masolo na biso. Na tango oto longola kanda te bakete to sola pona tina libala. Amen. Même abengo izo so na motema ya moi si benga papa benga ya moi si lobane toya toyoka nini oto ko bongisa lelo pona libala na biso. Yango wana tokoyemba sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala kokanga mana Yesu yende kisi ya libala mosantu libala ejali lipamboli kouta na Nzambe libala ezali pelika bona Nzambe o libala ezali pe mokano na Nzambe o libala lisemo na mutema libala likabona Nzambe likabona Nzambe lelo tosangani banso pona bandeko babalani esengo na mitema na bandimi na Yesu tokokisi mokano oyo ya Nzambe haleluya Nzambe apambola biso Nzambe apambola biso babalani Nzambe apambola biso ba futur marié tozozela bino tozela ba invitation Nzambe apambola biso. Amen. Vraiment na linga libala mingi. Amen. Na linga libala makasi parce que zeloko oyo moto a créé yango te. Mais zeloko o Nzambe nde a créé yango. Nzambe nde a pesi biso yango comme cadeau. Mutu no so ba pesi e cadeau azaka na esengo. Yango esengo mweze pa na nga eza pa na yo ya mwasi to benga mi ba marié. Eza pa na yo papa o benga mi marié pe esengo yango ezo ya déjà na ba petite sœur na ba petit frère o bazolanda biso na sima. Donc vraiment nazana na esengo kati na libala. Pourquoi kolobela libala? Libala eza institution divine ya Nzambe. Eza parmi les institutions divines oyo eza les plus anciennes ya Biblia. Alors esengo na biso ya lieke tango nyonso libala eza malamu, corps de Christ aussi et ozala malamu. Amen. Amen. Donc toto ba corps de Christ ba église locale et ozala malamu pe Nzamba ko sepela. Po Nzambe oyo asali libala azala poste ke libala ezala prospère. Amen. Ezala isika ya isengo eza jardin oyo pa moto mwasi mobali baza ko esengo na bango. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nzamba malamu. Bisika mwasi mobali bazozwa esengo na bango nde papa uti koloba yango na miko eleki ba 2 semaines passées tote koloba eloko nini o ezangisaka esengo o ezangisaka masolo kati na libala tomonaki yango orgueil intelligence sagesse
émancipation de la femme tomone babiloko wana ezangisa masolo kati na mabala. Alors babiloko wana eza malamu te na biso ba marié eza vraiment mabe makasi libala eza cadeau eza eloko mutu asepelaka na yango. Adam tanga mona ki Eve asepeli ezaki cadeau moko mutu azelaki te ozwi yango makasi. Lelo ya mwasi ozana papa pembeni eza cadeau nzamba apesa yo. Papa ozana ya mwasi pembeni eza cadeau nzamba apesa yo. Siko cadeau esenga foko entretenir yango. Donc faut obongisa yango. Otia yango esika oyo sepeli mais na ndenge ya bien. Pourtant on so notala yango ozo se souvenir na mutu apesa yo yango. Donc on so tala ngata on so na otala pa makolo zo nzamba malamu apesa nga mubala bien na kuna ngai. Donc ya mo sango zo tala papa zo bakete nzamba malamu. Donc apesa nga mubala bien na kuna nga. Papa tango zo tala ya mwasi ozo lo bakete nzamba za malamu apesa nga mubala bien. Mama Clarisse apesa yo papa Maurice na kuna yo. Papa na ngai Patricio. Donc ozotala ozobate nzamba apesa nga mwasi na guna ngai. Eza bongo papa na biso José Ekofo ozotala ba non mwasi vraiment za guna ngai. Yango fona lo banzambe merci. Merci. Molakisi na biso korsi ozobake nzambe apesa ngai mwasi ya guna ngai. Siko so nzamba apesa yo mwasi ya guna apesa mobali ya guna yo ya mwasi. Foto ba koloba tina ya pardon. Amen. Yango na lelo temi na biso to ekolobla pardon eza signe ya maturité kati na ba couple. Amen, amen. Le pardon eza signe ya maturité kati na ba couple. Mama la ngai Maria Vita do to ekolobla pardon eza signe ya maturité kati na ba couple. Papa na biso Papicho yango to yeli awa pardon eza signe ya ba couple to comprendre pardon mpona nini eza signe ya ba couple. Eza signe ya maturité kati na ba couple. Amen, 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 amen. Au moins nzambe dans le principe hein. Moi na ngai Pedro Patrice Pedro nzambe dans le principe azana posa libala eza libala oyo eza béni prospère. Amen. Eza libala nesengo eza place ya joie. Alléluia. Amen. Mais diable a toujours qu'on se interposer joie ezala te mutu azala na mawa. OK moi na sela moyi a mama soki eza na place o mutu azana nesengo kana libala eza libala. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'église, tu as déjà obligé de faire une église. Tu as la place en Zambie. Mais en dehors, il y a place en Zambie. Il y a place où tu as des singo. Ils ont libala. Donc, ma simba et simba te. Et marché. Mais tu as commis et pas oyo libala. Pas nanda kuna ye. Pas moi snazali. Amoni conjoint na ye. Hein maman. En tout cas, tu as tali que ça gagne na mona. Ça la comme la teka le nyama joli. Même ma camarade qui est simbité. Na moi maman mango simba na. Donc, et quand le simba na ndeka c'est la moni maman. Donc ça va. Ya moni maman nzala sili. Amen. Amen. Alors, ce que tu dois comprendre que faut le belatia na pardon. C'est important. Très important. Très important. Ce que est signe moko et la maturité kati na libala. Pour c'est difficile hein maman. Batomi balé hein, batambola pendant toute leur vie sans passer l'erreur. Non, c'est impossible. Botambulaka banda tongo tipo quoi de lundi à vendredi, de lundi à dimanche. De janvier à décembre, sans que vous l'erreur. Bozo solo là, bozo le non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, comme c'est impossible, et c'est un pardon, et ça là. Ce que pour nous, le pardon, faut nous être mature. Ok. Donc, faut la maturité, vous comprenez que, et ça n'a pas commis qui t'y s'attend. Mais ça n'a aussi ni moyen humilité. Mais ça, devoir, moko boye, pour to kwa kozala, na kimia. To simba na, to ke liboso. Pour to continuer marche, na biso, ambassadeur Ben. Donc, et ça, faut te bakoloba pardon. Et ça signe moko ya maturité donc toi zo comprendre que non naza obligé ya koloba pardon pour te continuer nzela malamu na mobali nanga pour te continuer nzela malamu na mwasi nanga ya mwasi eza nango te ke omikiti si son niveau ni alaksaka ni non alaksaka te eza maturité oyo o comprendre que te libala nanga po ezala bien faut naloba pardon si quand on a sala ki erreur donc si on comprend très bien maman bato bana difficulté ko pardonner. Donc, bazala manque à maturité, mon quelque chose. Si, eza signe momoko, muto azo pardonner, te signe ya orgueil. Alors, muto azo na orgueil de maturité, eza vraiment te. Bon, limbisi. Pour les camarades, on est allé bien. Les camarades, que tu arranges, tu continues foyer la chose très bien. Mais il y a d'autres chakras, on est dans la gros dos. Eza bien te. Y'a un tobi que tu es que la pardon, eza signe ya maturité, kati na ba couple. Y'a moi c'est ça nango orgueil te. Oui.
eza nango pete ke otanga te posenge pardon nga natanga koleka non eza likamwana te obi nde tobalanaka tobalaka docteur te tobalaka ingénieur te président te pasteur te diaconesse te diacre te mais tobalaka mwasi pe mobali amen donc ya mwasi mobali na yo abalala yo comme mwasi na ye bagradi wana doki tiango à part epa na ye oza mwasi papa na ngai ndenge obala ya mwasi oza mwana ministre oza pasteur oza mokonzi na mokili oyo fo bosana yango ye akonsideraka yo mobali na ye donc pa ya mwasi oza mobali na ye à partir de mobile na ye respect wana o mikitisa na niveau que osenga pardon yo ko sala ngo toza obligé ko sala yango comment na te ko tenga fo batu ba respecter nga oui batu ba respecter yo comme ya mo pas respecter comme et si ka pardon ce que ça les papa faut senga ya mo si pardon ya mo si faut senga pardon et ça question te ko na za mo na quelqu'un na za na ba grade boy non to bala ba gradité to bala ka ba niveau ba étudié o comme na yo éviter nga na za ingénieur te na éviter na ebi ko za mobile nanga na za mwasi na yo donc to yeba ni wana ba wana musone za ba divers donc si comme activité zo la sake mutu même za na ingénieur o za na ramo très élevé hein akoma mauna ndako ba ke non yo o se batia libanda ni ba respecter ngai hein o ke la premier libanda la premier na kata ndako boza mwasi na mobali donc ça ça président na libanda na kata ndako mwasi na ndako oza mobali donc azana besoin ya mobali na kata ndako azana posa président na kata ndako mwasi bazana ingénieur azana peut-être au directeur de banque libanda mais na kata ndako mobali azomona ye aza mwasi amen c'est na voler wana batwala mi balale ba kotambola très bien oleke muna mutacha grade ya fonction ya libanda OK bien sûr ba ko utiliser nini ya pardon to ko ba ko utiliser pardon te kati ba sonde konanga koko atozolo blatina pardon eza signe ya maturité kati na ba couple poto ko confirmer yango papa to ko tanga na Ephésiens 4 32. OK. Ephésiens chapitre 4 verset 32. Bible bien abisso soyez bons les uns envers les autres. Donc moko kati na bino ko za malamu epa ya muninga. Ezaka obligé te ko non papa ka tout fa senga ka pardon. Te babi moko kati na. Donc yesu atikala na position que faut papa asenga ka pardon. Ah Bible bi moko kati na bino. Donc bo mizali sana bien. Bible ko neko loba. Compatissant, vous pardonnant réciproquement. Amen. Donc, bon limbisana, na bo changeane. Donc, on va comprendre que quand vous avez fait senga pardon, et pas mon sunginangai. Donc, on ne espérer jamais que mon sunginanga abanda. Si on a tiré que non, on va mabanda quand on mobali. Angana mobali. Vous avez la maman. Surtout quand il y a la position que ngana mobali. Anta faute eza yo. Si vous yo faut senga pardon. Au moins que ça malamu to tia kana niveau là et ça la que on tout fait couple na bino siko akutu bible continue lobake le lenge nzambe alimbisa biso ce qui écoute nzambe comme Dieu vous a pardonné écoute nzambe alimbisa kiyo ya moi ça limbisa kiyo papa bon pour la ninte yo pour senga pardon et ça facile kolba pardon pour couple na biso ekende bien biso ko to poye so foot la biso makila na ekulusu moko talo bay pardon mais na bon zambe na ya tali kaka habite etika nga mona lobla bango pardon papa limbisa bango hein asengilinga na yo pardon siko pona yo ozo comprendre que likamano sali et déranger muninga mona ko senga pardon te ta musupe yo comprendre que déranger na ngoyo te mozo comprendre maturité na yeza na se po o gagner boko ko sola bien lata na yo faute wana lobate faute za nga ndingi abiga lata kiango po gagner boko ko solola loba papa faute za ngai limbisa ngai ya parti on a kokita tango ya kokita siko okozwaye obanu ko c'est la boye ponde to za la kati na couple papa ya mwasi mutura mutu azana ndenge ya compréhension na ye maturité la biso c'est différent. Alors ce que yo comprendre que yo za trop mature que conjoint na yo te la ta faute wana pour gagner pour liba na bino et que ne peut sango ndengi batu baluka ki la reine de Saba ayoka ki sango ya Salomo abina oka sango ni na ngina mona ye siko soki bo senga na pardon te banda janvier boza ensemble ti siko to comme na décembre sango nini eko ke na libanda pa ya batu ke couple na kutu bango donc so ba likambu na bango nyoso na libanda ezali pona ni po pardon ezate monte que tant pardon ezali kamone ebimate va juste to bon sango biso mi balé et soui mutu kana kata ndako kota na bino jeke limbisa ngai pardon
ba mikolo ba ke bilamba salté e sokama na kati ya ndako au moins tant bilamba salté binja libanda ataku tu bobongisa bo sokoli kuna bo tatanya bo kausi yango bien salité na batu suse ba yebi on na libanda amen sikopo batu ba yeba ngote papa na ngai Pedro ezo senga to vanda na comprendre te pas maku limbisanga OK nazo ba nku déjà va limbisanga ito bande banda janvier si to comme le décembre tam sope na sali kamo na yebi ngote mais oyo déranger ki limbisanga amen amen na kosali kamo bona yebi te mais déranger conjoint na yo lo bani limbisanga nazo mona yo différent est-ce que toza un problème de limbisa eza très bien très important eza vraiment bien to comme na décembre ya moi si papa linga bo bongisa libala tangu so mona kanda to sala bilan ya libala na biso oya mona tangu so kanda oyo kango ba ko pardon kanga on a janvier comprends maman disons et donc presque na une année c'est que bible pardon eza une puissance qui libère ce que yo so linga o suki sa année na ebite na combien de jours nza monsieur sala biso grâce année aussi là o linga o suki sa on a kilo moko bo na motema kilo ngo pe ya mutu moko ya musikate mais ya o aza conjoint na yo hein donc ça malamu te pourquoi et que ça la bino pe malamu te ti boko vivre ndengwana bolka toujours boza na ba problème na kata ribala OK so to senga so pardon au moins que même gâteau o ya Noël et vous la gâteau mo même ça ngo ya qualité te to za toujours le senga na kata ndako mais so bo senga ni pardon te bo so ba so bo so bilo ndenge na ndenge bo tie wana mais ko mususu moko na bino azana ranking ali kamana lobana depuis janvier et puis moi na jour le 25 on se rappeler moninga obito liaka kamengai en tout cas bandaka le 1er janvier wana année passée wana tous les 4 janvier do bakambo lo baka wana ngai pina donc na ko limbisa ko tuté donc so bana mutonga za wana boso na esko muto boso ba ko limbisa été et on s'est déjà passé on s'en maman pour bibi kaza conjoint na ngai bande wana webi ke mutu o yakose le rarité aza izanga mutu akufi abujaka te et le côté mamone ko sala ye mais mutu aza vivant azolo bazo tambola même ngana azolo bana bino awa so fa na ndako nga panda tongo 8h 19h o ba na moni papa mo pesa sali faute hein osana maman amen oh ça pas tonga tino pesa bosse nga tina ngwana mais comme déjà faute donc ça veut dire que faute surtout à conjoint bozo la place bozo solo là bobi bible obia dans ma bible so na biso muta kabulate onza masanini akangisi mais ce que yo manque ya pardon et so pesa accès na diable a memabino na bokabwani nde papa bi muta kabulate puis manque ya pardon so mema na bokabwani amen total na biso papa totanga kana Ephésiens 5:25 hein amen to comprendre eza bien obita pardon ezo régner katina libala bolingo pe bando régner katina libala amen Ephésiens 5 verset 25. Ndeko na pas za nga mona encourager bande ko za na biki na yo oza ko koma makele to baka ke non mona ngata lobi na Facebook comme si lobi o mona ngote donc za na biki no zo koma Ephésiens chapitre 5 verset 25 25 Marie que chacun aime sa femme babi mobali moko kati na bino alinga mwasi na ye comme Christ a aimé l'église lolenge Christ alingaki église et s'est livré lui-même pour elle pe amtikaki ye moko pona ye oyebi likambo toloba pardon bato baza mitia makasi mingi pona olimbisa eza vraiment mingi bapapa bapapa baza mitima makasi pona kolimbisa mais a bible lobi mobali linga mwasi na yo et puis asukeli wana te babike tangu alingaki amipesaki pona ye amen omoni papa nanga soki olingi Christ azo représenter mibali église o eza biso lelo basi mobali soko lingi mwasi na soki ozolinga mwasi no okomipesa pona ye pona ngai na yo Christ amipesaki andimi akufa na ye babete ba sete na maboko na makolo basala o basala ki ongana yo to yebi mobali nini ana mokili akoyiko ndima amipesa na ye babome pona mwasi na ye azalite mais a bible zo senga kaka linga obita muto lingi okobosa na mabe oko pardonner facilement bible senga na mobali loko moka babi linga mwasi na yo et continue kuna ko babi soki olingi mwasi no eza lokola mutu azomi linga ye moko amen d'autant ngala linga pa maku nazoma ke donga mo nazomi linga poso na lingi songa mo na milingi me na lingi ete donc c'est que ngai mo nazomi linga te parce que aza partie ya nzoto na ngai ngana za partie ya nzoto na ye siko
tant nga nazo comprendre que ya zo sala partie en nzoto na nga pe partie en nzoto ndo naza obligé ya ko pardonner naza obligé ya ko mikitisa ko senga pardon et pas inaye comme ye pe pas inanga za réciproque. Amen. Donc siko poli kambo wana ezala ya ko senga pardon ezo senga ke to lingana. Donc moko ayeba valeur ya conjoint na ye donc o linga ye tango lingi o senga pardon. Tomoni Abigail linga ki Nabal. Nabal comme on est là qui si zoba selon Bible. Selon la Bible oui. Mais moi si na ye alinga ki zoba wana Nabal. A comme il boso a roi lobi faute na ngai. Amen. Donc lati faute wana ya moi se ko lata faute ya papa soki olingi ye. Mais ce qu'on ligne était la diffusion. Ce qu'on ligne était la faute. Alors ce qu'on ligne était beaucoup qu'on vend ici comme était la bande janvier décembre. Pour ça la hypocrisie. Hypocrisie moko ko boma muninga. Alors to boy moko akufa bana ba otika ba orphelin. Papa wana mususu akoya na ndako be mama na mususu aopesa amour wana tendengi bino mi bale ya mwasi bozo pesa. Te omonta bozo so ba décision ngana o pardonner te, ngana o senge pardon te. Te bo mona kaka avantage na bino te, mais bota la conséquence ya bana. Amen. Amen. Bo mona kaka te bino mais bota la kilo o eza na sima na bino. Ngana o so charge na yango. Si ko pour charge wana eza na pa ya mutu te, senga pardon. Bo continuer bino nzela na bino bien. Moni mama pardon eza fruit ya bunzambe d'abord yemoko. Hein? Pour ma be auto salaki. Auto fessa ke pa nzambe. Mais nzamba a effacé. Amen. Vous avez maman. Et puis a effacé avec une grande souffrance à la croix à travers le sang de Jésus. Sikoyo, et dit maman mo a comme il le bien été. Alors bi ba papa ba senga pardonner. Alors nazo ba na papa moko lelo. Et ça ngo sina ko mi kitsa te no et diminuer nzoto na yo. Tu es diminuer bu papa na yo. Té, et ko diminuer le moko te. Te yo comprendre. Maturité faut enseigner yo que non. Moi si na ngai na offensé ye. Ngala sa ma be panza nzamba pardonna ngai. Et lo ne ozanga ngai na senga pardon. Yango mama lobi awa ezape signe mo ya orgueil. Eza signe ya orgueil, pour eza signe moko ya manque d'amour. Manque d'amour. Pour mutu to alingi mutu na ye, ozo obligé o senga pardon. Na zo blanga ba papa, pardon mingi na ero yo na seconde so na minute papa na ngai sikoza na respectable no ba bolimbisi. Mais ba papa eza difficile ba mama pardon. Eza bien te. Même si on a un geste, on a liputa, on a bijoux, on a sapato, bientôt tinimbon, on a famille, et ça bien, mais ça bien mingité. Donc faut minoko et faut on amelo bake maman limbisanga. Na moni vraiment li kamona na sala ki et ça lui obienté limbisanga vraiment. Et ça m'a bêté. Papa me soit ça la maman. Donc plein de roseng la pardon, à 100 000 sous pièces moi super, à ça m'a ticket moi ya France, ailleurs maman tala lo na zulo yango. Wana eza cadeau, wana eza cadeau opesi ngai. Maman abiso Arlette wana eza cadeau opesi. Donc eza différent na ko senga mo ya pardon. OK. Pardon eza une puissance qui libère. Moi tant lobi nanga pardon. Na bi ke biso ba seza to lobi nanga pardon. Na yo ki me na répéter nanga sous le camon. Na biso ba ma rouler camon mais senga pas sûr ba te sena ba non pardon. Eza na tire basi. Mais conscience nanga zo sala ke te ça senga pardon. Atako tu muninga mona libanda kuna influencer nga joli pe. Au moins te ka sala ke bono sala nga bongo mais a comprendre ki erreur na ye asena nga pardon oyebi ke photo kanisa rapé esika to uti ata bolama moko ya mo sa sala ki o papa okoko senga pardon te totanga na Deutéronome 6 hein na 12 pa mako Deutéronome 6:12 oyebi soki ozokanta ta bolama mo muto asala yo ozaza na facilité o senga pardon papa ata utu ba grade ata niveau ambongo bongisi la famille ya mwasi mais kanisa ta bolamu moko ya mwasi pe kanisa ta bolamu moko oko senga pardon pa ya papa pe ko senga pardon pa ya ndeko pa ya mwasi. Parce qu'on dirait que nzambe so apamboli mutu maman pourtant so Deutéronome hein nzambe so apamboli mutu mutuko yemo manque à maturité a comme si n'était que bosunaye et comme si n'était obstacle pour senga pardon pa mutu à ce moment po liboso ba kina papa to maman bazo senga ba pardon facilement vous comprenez ce que ba comme bi place moko bozui et affecté ma vie na bango. C'est comme monsieur eza bozuti mais ce que qui intérêt mo peut-être ya mo c'est que na posa kota na libala. OK. Papa peut-être ça que na posa azala marié. C'est que li kamango ekokisa na. Mais na posa ya te azana posa mazala marié. Azala marié. Ba lo ngana ba ku wetu ne pesa ka moto. Moni na ngola ba chaka na billet ba chaka stade civil. Na bité na français stade civil musu ba che soltaire côté musu ba che marié. Donc ce que ça marié tant on la document na yo boye.
soko la kisi document no de na bureau ba omona ke marié donc ça la valeur ande mususu soko za batu mususu ba profita ki yango na ndengwa ba profita ki yango na ndengwa na malamu nazala document na ngeza marié po za na valeur mo bona ba bureau na ba administration mutu mususu ko bala ki pona tina wana OK so mutu bala tina ndengwa na za na promotion tango likambo yini na ndaka za besoin pardon te parce que yazaki na posa ya eloko moko boye et respectake na libaba donc na papier mu candidat na ye elo ngakaza célibataire siko marié parce que moi si mo bala na posa ke no ba ka ke na bala zo pa mama na ba ka na kota na ndaka libala. Si moi je suis dans libala, on s'appelle la position on ne pardon. Pourquoi? Il y a souvent libala té. Azoma que posa ngeza ke nazala respecter dans la ville, nazala muto yoke, nazape na mubali. Alors biloko wana et ça la difficulté mutu à comprendre que nasenga pardon. Ya papa kuna lobiye asenga pardon. Oui. Pardon et pas il je dis pardon à la femme qui écoute déjà son mari. Bon, c'est ça. Moi si oyo ayoka pe mbala na ye. Vous avez la maman. Dès la comprendre. Moi, je vais vous a facilité à peke. Vous n'allez pas s'engager pardon. Moi, je me suis dit, moi, je vais alors, il y a comme la 7. Exactement. Vous savez, maman. Maman, ça pour moi. Maman, je suis allé de ton ans, on a des tournois, maman. Papa, ça a deux, maman, comme la 7. Maman, ça a deux, papa, qui a 8. Donc, ils ont été rotés. Alors, ça, là, que Moutoupe, à la temps, je suis là. En soit, gagné déception, mon corps. Ya kosenga pardon. Te papa ko tanza raisonner tozonka na tanga na Ephésiens pona ya moi c'est na tanga na Ephésiens 5:22 papa o lobanwango. Amen. Na tanga na Ephésiens 5:22 vos mulheres sujeitais aos vossos maridos. Bino basi bomi kitisa vema na mibali na bino. Como ao Senhor. Ngeti nzambe yemoko. Porque o marido é a cabeça da mulher. Azali motu ya mwasi. Como também o Cristo é a cabeça da igreja. Ndengipe Cristo azali motu ya lingomba. Papa utuko komela biso ke bango ba papa basenga pardon mingi na mwasi oyo ayokaka mobali na ye. Azana raison. Ya mwasi ezati ke soki yo po yoka mobali na yo na ebite soki akoza ndenge ni Bible lobi bino basi bomi kitisa pa mibali na bino lolenge to mikitisa liboso na Nzambe. Ba continue koloba ke po mobali azali mutu. Ya mosezana ngote ke osoko mikitisa na ndonga te atozana sekele ya libala mena loba ngo mi sekele ya libala chrétienne. Alors ya mo ozo landa biso biki yo loba koza mo Nzambe moza chrétien ezana ngote ke o ba monelanga te ba biki mobali aza mutu. C'est la Bible. Ba lobi ke mwasi sujetai donc mikitisa et pas mobali na yo ezana ngo mabete te. Yo ga so réponse à ma moko nana ngai ngala mikitisa pa na ye na monela ngai donc ça veut dire mais asa mama oyo bazo bange pe na kata etonga osa musala munene to papa obosa musala munene to belango vice versa. Mama biso Micheline ezana ngote ke ba monela yo non eza bonte Bible lobi bino basi bo mikitisa e pa mibali na bino lo lenge bo mikitisa liboso na Nzambe ba lobi pe ke yeba ke mobali aza mutu na lobi te ke ngana loba te ke o ya mosi okoma esclave na bibi te ke papa okomisa ya mosi esclave non mais tozo na kati na Bible. Amen. Omoni a partir yo ozozoye ke non yaza mutu ngai sengela ngana mikitisa pona kokisa mission on Nzamba pepesa ye mobali ya bongo vraiment ya moi c'est ça nango tiki yo lobani o se nga pardon te o salinga likambo te ye moko conseil sur ça ke fona senga moi sinanga pardon po makambo yo salela ye mingi baloba ke moi si soki asambela mba asambela raté moi si wala soki aza vraiment na makambo Bible lobi a te mba te kaka na église te pona te mobali wa mouvement loba te moni lobi dimanche toke église na bino moi kutu yo lala mais ça la muki asokoli azozela yo pour boke pour makambo yo sala ke lakisa ke yo za chrétienne siko soki par exemple osa makambo eza au contraire papa ko tazo kama bibi na église kuna baye bakate make yene ngaza wana akoza poste wana ti eza bien te mama or siko yo yango to boy hypocrisie eza mabe donc la kisa oya yo nengoza et pas conjoint na yo. Amen. Yeba yo mwasi yo yeba ko tia na rôle na yo. Même oleki mobali na mayele ya mwasi. Mais kolingate ke batu bayeba ke yo mto oleki mobali na mayele te loba na mobali na yo likamango eza boye ye akende kolobango kuna eza respect na yo. Amen. Omoni mama tangu tozo la fiancé to mona ngo pepo ba yamsu babala ki avant biso. Ozomona mwasi ba je fiancé akouta Babor, azoke ne rocha pintu.
Bon, bien, on t'a tirage moulaï. Ils ont dit, Kimbateke, Azokele Msusu, c'est les mbao. Vous avez majorité. A que ma colo, pas ma boucle, ça nini, a tout araka, pondu. Et puis, on se voit la pondu te. À cause de la chambre, je suis la maman, où est la salité. À qui a nini qui a ngo, machinité. Les lieux, comment t'as m'sou, moi, la route de maman, chaussette à papa et à pamba. Nana, on dit qu'à chaussette à ma bongaï, dans un la machine. Et ça m'a bêté. Mais respect quand même papa wana. C'est ce que le bango. C'est ça maman, c'est ça maman. Et ça c'est très important. So humilité wana, hein? Premier amour wana. Oyo maman, moi c'est mon bal d'abala à moi si. Ça veut dire saute ok bien, hein maman, saute ok bien. Et l'ingolo ba que moi si d'abord faut azala mutoyo, faut azala pina na respect ma c'est pas ya papa. Pour moi si aba toujours que les vice versa. Tikanga na mata, hein? Bande wana to wana no. Normalement, mon bal à moi si. Au moins, attitude, au moins, on est bandeli. Il y a fiançailles. Aoudi, c'est le mbao. A quel mbinza makolo. A que tu as pondu. Papa Bisso Romain. Papa Romain. Papa so Romain. Maman Sylvie Lungolo. Frère so Patrice. Moi, ça aoudi qui mbatseke a que mbinza makolo. A ma mortance. A que tout a pondu pa babokilo. A souki wanate, a koti na chama sublama a soukoli. Et puis, on va dans le routine, et moi, il y a parole, à l'imbécile, papa. Vous comprenez? Mais ce qu'on s'arrive, que tu as balani. Nous avons pas moli bango, bah, on a pas colo, bah, ça me mit tout cas. Moi, je suis allé comme la voiture un jour, à combien au kumba. Mais, alors, il a pardonné, papa, vous savez, maman. Alors, et là, on a, et ça m'a lamouté, et ça m'a bémakassi. Et ça m'a bémakassi. Donc, si tu as maman, maman, et que vous gardez votre premier amour, wana. Oh, tu papa, linga kiyo. Souci, ozaki na yango wana. L'on a chaussette wana. Est-ce que papa, tu as reçu chaussette wana ou pas? Tant que tu n'as pas pardon, au sang, ça va plus voir la nyoso. Chez moi, ça va sauter les salité, colle la salité. Mais, est-ce que si on pardonne à Moutouana, au Kangele Kados, on se préoccupe de la chose na colle la chemise. On se préoccupe de la côté. So au père de donner nyonso wana o yaki na oliboso 4 ribala. Oh Bible lobby femme sage bâti quoi sa maison. Siko yo zo bâti te mozo renverser Bible lobby ke o ya sage te arazo renverser mo yemoko. Ezali te ndako no zwango o bano ba lambo ngai na so na limbisa ya monelanga donc yeba ke ozo renverser ngo. Donc tu n'es pas digne à la parole de Dieu. Même so mobile azo sala yango. Même so mobile azo sala yango, so mobile azo sala yango, mobile a pas dignité na makambo na Nzambe. Yanga papa na biso dadu nde tozoba mutfoza la dine na makambo na Nzambe surtout kati na libala na yo po tozala bien na mabala na biso donc faut toyeba kozala dine kotambola na Nzambe kosenga pardon po na tina na yango papa to continuer na Deutéronome 6:12 po toyeba pardon ngo po na nini. Et ça très bien papa bi o tuko ko tout apondu pa bokilo osokoni olambeli pe mama bokilo akema kolo taki papa la biso edi donc yango tozolobela awa na tina ya pardon et ça signe ya maturité kati na ba couple le ba uti mbinza na selemba makolo mbinza na selemba makolo et puis on la li papa hein mais lelo on lui répondre papa que pourquoi yango totanga na Deutéronome 6:12. Si vous manquez pardon, vous avez manqué papa, vous avez manqué Nzambe oyo. Et ça vice versa, ça peut na papa pe oyo azo sala makamba. Mais majorité la ngweza ba maman. Ba majorité la ngweza ba maman. Ba liko pardon ba papa te poto ba pele belele. Donc maman bozonga na position liboso. Et ça très important bozonga na position liboso. Ya komi kiti sawana. Hein maman? Maman encourager maman maman raison na poser liboso. To tanga to encourager na à comprendre le verset à yeba keza biso te meza Nzambe mutu azoloba na biso. To ko kene biso c'est maman. Fais ça verset. Fais ça verset. Tozana Deutéronome 6:12. Lorsque tu mangeras et te ressaisiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Guarda-te. Ok. Guarda-te qui te tirou da terra do Egito. Ah, c'est ça la même. Voilà ça français. Continue dans la lingala. Mi batela, pe batela oya longoli na mboka na Egypte. Da casa de servidão. Na mboka oyo pe na ndako oya boumbu. Amen. Amen. Donc la Bible est l'acception que tu ko bossa na bolamu ya motote.
o alongola kibiso na esika moko boye pete banda ko tia ya mwasi kate esika mo boye tamusu banda ko tia papa kate balobi ke to bosa na te ya mwasi msu lelo pardon e koma kilo ne papa otolo ba awake obane ko ke tout apondu ko soko msu ke makolo binza de selemba okuti pe babilamba kuna pe ozo sokola yango mais lelo koma ko bosana pona intérêt oyo zalaki nango aussi ozui a bible lobi na biso to bosana te babi guarda te inantshkesach babi ke ko bosana te même lelo comme esika oza na esika wana ozali na ndako wana na mboka wana ozali ba voiture eza libanda libota peza ndenge lingelaki mais kanisa ta bola mo papa wana sala epai na yo garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Parce que ta génération nous tous babala. Ozoka déjà kombo moko boye. Mais Nzambe wa Nzambe a touché ki papa wana aiko bala yo. Et pour abalio n'importe quel mariage te. A kokisi 3 étapes wana. Que o akena famille, akena civil, ayena liboso na Nzambe. Amen. Mais le lot comment ko bosana donc pardon et comme le et qu'il a respect comment na ba camarade na libanda respect comment na ba makangu na libanda mais le lot mobali oyo apesa au valeur au bosana yango teza bien te to comme na suka mbula Nzamba o sa biso grâce na mikoko mketo tika nango lo ba papa pardon ya moi si lo ba pardon kotala niveau comme nango sikote que aussi si beti comme so na ndenge ninte lo ba pardon zonga ba na étape na papa kutela ka yo pe papa na ngai kanisa vraiment même sou ya moi si azo yiba mbongo pa na baba azo pesa pour continuer ba classe azo zo biloko pa na bango azo otikilo po lia okoko kende classe azeli même yo ba to génération ni so babala mais azeli on espoir ba ne ko tia aussi ba classe azeli ti lelo boza ensemble mozolinga ko respecter ya moi cité te kanisa ta bola momoko tam so bande kone uta mibali balinga ki yo te mais mama na bango alinga ki yo azo couvrir azo pesa mo ane biloko azo akotala yo kanisa bola momoko même na bozio comme nango sikoyo loba mwasi na nga limbisa ngai po soki mwasi na yo te tam so polinga oza na niveau wana te tam so bana na mike na ba mama wana bazola ndo na libanda bainga ba yebote mais mwasi wana supporta siko bino mbale botala yo ya mwasi obane ko luka libala osala ki nyonso okay papa bokilo zo tuta prière ba retraite ozo sokola bilamba na bilamba ya babokilo na basemi ko zo sokola ozwi libala papa balio atio na ndako yo pe papa na ngai ya mwasi doki bato bele balinga ye me aboyo ya ki azozela yo azo préfère tate kata makala bien fufu pour aider yo si ça ba classe ozo musala bien le lonza masali grâce ozwi yango mais pour anite bokoyi ko senga na pardon bokanisa bisika Nzamba longola bino abibo bosana te abisi bana Israël nazo bimisa bino na isiko mais bisika nazo mema bino bando miele bando kita de biloko bando kita ba mapa mais bobo bosana te te loko monte e bosana biso ba bijou te ba super te to bosana te to bosana bola mo Nzambe te ya mo siko bosana bola mo papa te ata lelo akomi na maladi moko boye o ezozangisa kimia na kati ya chambre mais kanisa ki azalaki bongo te do yusko zonga kaki azalaki bongo te do azanga azalaki bongo te ezeloko mo boye salami na yebi ke ndenge yaki e oke nango do azanga yi kanisa esika bo utaki tamso bozana na mbetu te ozoki mapana bino bozola na bitoko mais olingaki na etana bo lelo bokomi na mbetu po ni respect yango ekena ngo ka boye vraiment pour nous koloba pardon te kenango tanga utazangi ne loko moko te bozo sima pardon facilement na posa libala facile te za bien te alors ko posa na te papa na ngai kanisa ya mwasi wana msusu nazo ma bien moso azwaka zemi bolongo liango pena ko kufa zutu mbongo na bango yibi pa kelongo la zemi wana pena ko kufa mais aboyi pe ko loba ba kombo na yo poso ka lobi bande ko ne ba ko yela yo ozana loko moto boza famille a passe tangu wana a garder habiter na kolobate poso na lobika ke ezaya a do ba ke bomaye balomba boma na bangonga alors Nzambe la pamboli bino apesi bino bozui bokomi esika moko bozoko ko senga na ba pardon te pona influence ba ninga babi pardon biso ato na tem pardon eza signe ya maturité te bulinga maturité za kati na libala na bino baninga o bazoko intoske bino lobi ba koma kola na exemple na bino yango tozolo bilomoni maka pardon na libala na ke musika te
pour son pardon ezate bo muto azo pardonner te d'abord aza mutema kilome muningane na restaurant muto pa akanga kana na mutema kama bise toke restaurant bona mtamona kesani nango so ezo sala ke libala na mino ezala incomplet autant libala koma incomplet mutu so ko moluka so place nya la complémentarité wana osana mama donc bati musuba so dekona kata mabala o kezali source loko moko ya mukebo ko bongisango facilement muto pardonner te et ko batina niveau moko non ngana ko la na place moko te ye fala la na senga la na mbet so ngo batana mbet ngana kitana na se de comme déjà beaucoup de pas problème moko ya chambre alors que problème wana bilo be bino moko so diable osani asombi yango diable tanga asombi yango harmonisango boko mona ngo sango normal ezango normal OK eza normalité mais même bilo comme normal OK les gars pour la manque à pardon et comme rankini moko boti ni ne boti nazo ndima pe naza sirke nzambe auto salaka nzamba za sengote libala moko ekufa et puis nzamba na posa te libala moko na chesere ya bokawukite nzambe posa les ma bala eza la prospère tolo bela libala pourquoi église eza composée la ba couple là ba on doit la famille eza ya kat na église alors so ba couple na niveau ba ndako bazana babala neza ba santa bala monte alors ça veut dire et quoi affecter même vie à église même ko kabela nzambe oya pamba moi so ba so ba fali allez to kabela nzambe nini ato sala ba to chambilo na église to pa mula na église mais ba to ba so impardonnable za kati na bango ba koma na niveau na tia poli solo na ezate ya on siko poli solo na ezala esenga papa na ngai ya mosi ochapa oloba te ngai vraiment lelo na yoki ngana osenga pardon même ikuta ko silika on dimana on poza ba papa mususu osenge pardon mona lero na ndimi yango te mais bisika yemo ko avandi azon ndima bite asenga nga pardon donc iso senga otelema oyebi na otanga papa oloba ne kaka na Ecclésiaste 10:4 bible bina biso le Esdras 10:4 et le bina biso levantate Telema pois porque te pertence poeteza yo este negócio likambu oyo e nós seremos contigo biso tozala nayo esforça-te sala makasi e faz assim sala yango donc Esdras elobi levanta-te pois porque te pertence este negócio e nós seremos contigo esforça-te e faz assim amen donc awa likambu oyo ya mwasi etali yo papa na ngai etali yo likambu oyo donc etali yo te meza ya yo ya mwasi likambu oyo eza ya yo papa na ngai likambu oyo eza ya yo telema donc telema zwa makasi sala yango boye nde tozolobela kesenga pardon loba ke papa limbisanga mama limbisanga yi omoni bato oyo nyonso babanaki kointoske yo bakozala bango na nsima no bakomprendre ke do ye mo ka sengne bolimbisa linga continue na bango to sanya aba bibiso to kozala na yo amen donc kotala bango te papa kotala bango te ya mo si kotala te ke muninga na lobaki boye te ezali bala na ete papa na ngeza libala na ete awa Esdras alobi ke telema makamu ozo concerné yo mo likamo pardon ndako na yo e concerné grande sœur na ote e concerné grand frère na ote grande sœur azo soko occupé te tika ebonga ka ntazali grande sœur ezali bala na ote ezali bala ya mwasi ezali bala papa ya mwasi so comprendre ke ozan erreur papa lango comprendre que ozan erreur senga pardon amen senga pardon ndeko na ngai je damba donc tozolo bla likambu ya pardon senga pardon eza très bien maman na ngai Victoria Meza papa na ngai ndeko na ngai Victoria Meza donc pardon eza bien ezali kama grande sœur te ezali kama grand frère te o grand frère na ngai utaloba ki grande sœur na ngai loba te bible lobi mwasi pe mobali bakotika babotu ba osanga bakwa mutu moko alors ezali kama na yo yango Esdras obi ke problème o est concerné yo est concerné papa te na kitaki na ndako papa na ngai moko na kitena papa na ngai te évangile c'est pas kitaki ye moko kitena ba parents na été alors likambo ya couple la biso concerné biso d'autant ya comprendre que toza na problème nga pe na comprendre que naza na problème to senga na pardon et concerné biso a Esdras et lobi yango elo mususu erreur mususu za ndene mona muto zo va na ye ozo ko senga pardon te moke ozo ke dans l'église lem sou pendant 2 jours 3 jours pour ça nzambe limbisanga et tout ça nzambe c'est le problème côté nzambe pas na problème côté na faire wana problème oya yo hein maman problème oya yo eza problème ya yo na conjoint na yo oui papa maman en tout cas la moni na loba ba mabe mukwa na se contrôler sauter ya wana ya Mireille sika zali donc ya Mireille au moins ndeko na biso wana beau frère na biso wana eza mabete so senge pardon non et diminuer le côté maman na ngai et diminuer le côté oh il y a si le mot ya maturité quand on va tika moi ça mature amen
siko place osenga pardon te talinga te est-ce que mbali basili bible bien on nzambe apesa osala nini batela siko bible obi la folle la renverse celle donc ezali tozobala ndako na apesa te ndako nange vale telema na apesa te nous veut dire que pardonner les uns les autres Christ taba mabe tosali ebele Christ a pardonné et tikali presque quelques jours poto kota mbula sika yo kanga kana na janvier na mbala na yo mubala kanga kana na mois na janvier oleki na yo février osilisiango mars osilisiango et puis on prier ozo tendre que okota lola so liwezu yo na ba rankine wana na royaume ba rankine ba ya papa biso glove ozo obligé au senga pardon ya moi si vous obligé au senga pardon na royaume nzambe ba rankine ba okota te amen so za la problème bible utazola basoza na kanda kutika te mulile kota mama yo la kando sisi un mois ya janvier sisi février on ngam na lo bala tata langa tuna tata ngakufaka 15 ans passé corps décomposé Lazare kutu 4 jours nzambe mutasegusa ye papa kufa 15 ans passé na msapala msile wapi olo bo bakisanga musapi siko zo sambe zo sela kota nzamba sala bo bakisanga musapi oh no ngam ye ba limisa ye pona senga pardon ya mirei ba malobane ko zala o la musapa papa na ngai akufa bakisanga musapi mo nzoto nzamba sala bakisanga musapi mo ndeni donc faut qu'on refuse à quoi penser sur comment ya o bakisanga musapi mo papa na ngai love donc au bac ça me sape mon non et puis mon modèle nous prétendre que so il wezuye à quel lola té tu vas la confondre dans le royaume Rome ba rankine ba okota té pour rankine ça la salité maman hein utakaka na janvier bingavement le papa la ngala muka so papa la ngala muso papa la ngatenga mais l'église nzambe na tondo eza mabete ko sambela mais biloko na mikemike il faut réparer to misato basanga na kombo na nzambe na kombo na Yesu présence en nzambe za wana siko tanto za 4 5 biso to meke to zebele mais moko dia de a pardonner kate mais siko to bana to bandi prière to zo l'exatango au monde pour moko ka azaja obstacle ya présence ya nzambe ne sika wana même na kati ya ndako na kati ya couple na bino moko aza obstacle ya présence ya nzambe siko lipambo libozo luka ekoya ndenge nini mama na ngai bibishi lipambo liona ekoya ndenge nini so déjà muteme za la kanda mais ozo ba ke nzambe limisa nzambe asele le côté nde papa otoloba c'est nzambe asele le côté diga nzambe kene pa nzambe mais c'est cette affaire qui concerne et ça ya yo donc ça veut dire que c'est ça et ça compare avec ce qu'on fait tellement na ça la parole likamana donc ce qui conjoint na problème na ye na que senga bolim c'est pas nzambe point likamano itali na ya bana na mo petete nyoso ma joli et ça na 10-4 ma joli na bien obi lobby frère mon na bana mo se pela na limbisa ngai Zoman. Au moins, tu dois arranger la biso. Après, la guerre, tu m'as beau panza, mais ça m'a tenu la commission pour moi, c'est un gars qui accompagne facilement l'imbisinga. Donc, nous sommes libres. So, yo, au lit, au limbisate. Au Canada, on a janvier, février, mars, avril. Comme il a décembre, il y a moi aussi. Benga papa, si kaza, il va papa limbisanga. C'est ça. Quand on a chambre, même à Hollande, biso te na maté, yo za la salle, za la cuisine. Quand on a chambre, le papa limbisanga. Papa, so, il y a moi ça boko ya pene na yo tanga. Loba, limbisanga, ngana mateya limbisa donaza la posa to za bien nzamba abatela biso na mikolo to tikali nango longo la kanda wana Ezras babi makambo etali yo telema bosa la grande sœur bosa la petite sœur bosa la camarade wana o meilleur ami aza mwasi no aza mobali na yo po lelo yo meilleur ami wana mo su 10 à 15 boko yiko tikana mais mwasi na wana mobali na yo ya aza meilleur ami na yo alors ko landa ba consigne wana te yo kanisi mbali basili mbali bazebele muto azana oya ye mbali baza yo te modèle moi so na ngona bible lobi kazo renverser ndaku na ye ndeko azana France abisi biso lobi na biso lobi eke moi si mosusu azana posa mobala yo ka me ye ali ko ka mobali te so moi ça modèle wana mama o website nini pour alobi abi awa mulière abi on la portugais bien mulière novo o marido mas ela quer primeiro que o marido le ossa. Não, diga minha irmã que ela lê a palavra do Senhor no livro de Efésios 5:25. É lá onde ela poderá saber o rol dela dentro do casamento. C'est ça. Efésios 5. Efésios 5. Não, Efésios 5:25, 5:22. É lá onde ela vai saber muito bem como se comportar dentro do lar dela. Donc, il y a un Ephésiens 5 et 22, qu'on n'est pas hier à Koyoka, au Bible lobby, au Bisoti, au Bible lobby. Pour nous demander la grande comme on a été, à ce que déjà Libanda. Vous savez, maman, Bible lobby, mon balaza moutou. Mais ce qu'on a, on tire la sikoyo, ça moutou. Moi, ça veut dire ça moutou, donc, on qui y a
dona place akota tata akota o ba sardine toliaka bas bon mutu ekatana o tia mutu bakata tia mutu bakata do yesu otia la tia mutu bakata alors biso bana nzambe tia mutu bakata soki yesu mutaza mutu na biso o azoko diriger biso yango na bike mobali aza mutu minha irmã onde estás? Leia a palavra do Senhor no livro de Efésios 5:22. Eza nango orgueil te, mais eza biblique. Eza biblique yango tozo kolobela liloba nzambe te biso lingi divorce te. Tolinga yango te. Tolingi mabana biso eza solide. Alors pour eza solide, esenga pardon ezala. To komi na suka mbula nzambe asala biso grâce. Ya moi si, senga pardon mana pesa disculpa. Senga pardon, papa na ngai senga pardon. Ezala bien mingi. Não quer dizer se estás a pedir perdão, estás a se humilhar, és uma escrava. Não, isso não é sinal de escravidão. Não, é a palavra do Senhor. Aqui nós estamos no segredo do casamento cristão. Mamãe na pessoa bibi chilungela. Place au passe ezalaki. Soit téléphone au bengi. Não pardon. Mabela mususu to moni siko ekufa na onka na kozanga kaka kolobaka pardon. Moko na siliki otiki pa kangi biloko akena yo moko to aider yo ozui kutu saka ngo boka na fenêtre o aider ye. Non. Nous pardon na saki mabena osala ngo sute limbisanga. Yo ka mbali bazamba ngo bele moza sonite on na bali nyonso. Bango nyonso te bazaya. Kanisa na age osana ngo soki de obanozo mbali na age nini. Na 15 ans, il a 45 ans. Bien na 18 ans, il a 50 ans. Kanisa combien bilamba longola na batu bono se ba mona nzoto na yo. Mais ça respecter. Ça respecter ya moi si. Ça respecter. Ya ngona batela ozana ye. Kolinga suto sa buzoba wana. Eza bien te. Le papa pardon na lingite. Na sa ki erreur. Tam se za ki mille, tam se za ki famille. Bande ko mena comprendre babine Ezra c'est tellement makamo concerné. Eza ya yo. Makamo est concerné yo. Maman ya bibiche makamo est concerné yo. Maman la ngai Mireille makamo est concerné yo. Est concerné pasteur te concerné ya grand sœur te grand frère te. Est concerné yo papa nanga Denise est concerné yo. Do yo mo tele masala papa conjoint na yo. Lo ba te limbi sangai. Na so pesa likamoko so ki ya ba ancien partenaire et na ba problème lo ba numéro ngo yango pasola yango. So pesa photo mo bo so ki ancien partenaire lo ba na conjoint yango pasola yango. Na comprendre que na sa erreur. Yango na frère na Denise Nzanga. N'abisa ba couple ngabisho bani moza na couple mo ere bon ma couple na bino le présence ensemble amen vous na maman pour na présence ensemble kuna et pas bino boza restauration totale ya libala na bino po siko bino muso ezana mama muta mona ka ngai ngamo siki to ba ngesenga pardon azo ba tekeza ba trône o comme qu'on réclamer déjà et que libala la ekufa vous na maman muta mona ka teti hein mo azo ba tekeza ba trône moko ezo réclamer o que siko libala na bino ezana scène na maboko na nzambe moi c'est automatiquement okene na Ephésiens 5:22 abino ka fona tout ensemble na mubali pe tangu ye ayebi ke non na place ensemble okene wapi okene Ephésiens awe ba kabino femme, mari, aimez vos femmes. Si on a la ligne Mosnanga, et là on est quoi ici, on a 5 ans, pardon. Moi, ça va pas penser les sangs, tu comprends ma route. Attends, penser sangs. C'est ça, c'est ça, prompte. C'est ça, devoir. Il y a un moment où on est base, il y a nyonso. Même orgueil, et vous allez pour qu'on place ensemble. So couple, so qui est zangi zambi, na kati. Et ça, l'obstacle, mon nene. Pour zambe, aza instituteur ya libala. Yem daza fabricant ya libala. Yeda sali libala. Siko bino za pesi bino libala, ali bobandone mutu asala yango. Alors bon moi échec sur échec. Échec sur échec. Yamana bozo ba couple. Tozo ba na biso, to mango encore et pas na Nzambe. Awa ngana zo ba na bino moninga bino évangéliste maku tangu ifwene. Mais toza la mission tangu fe toza la mission à sécurité libala. Alors libala to la posa mabala eza na santé moko ya malamu. Amen. Amen. Toi la posa mabali za na santé moko malamu mobali linga mwasi na yo Ephésiens elobi na biso bongo balobi ke mobali mipesa ki pona mwasi na ye babi mwasi sujeta ikomikitisa epa mobali na yo po yende aza mutu yende apesa ki yo valeur Bible kune lobi na biso foza na Esaïe papa babi basi seti babi si mobali mo pesa biso ka kombo Esaïe chapitre 4 babi do toka na posa tozwa ka kombo na yo ya mwasi basi seti balo mobali moko baka na posa zwa kombo tika tanga mama Esaïe chapitre 4 verset 1er les 7 femmes saisiront à ce jour un seul homme et diront nous mangerons notre pain nous habillerons nous-mêmes. Fais-nous seulement porter ton nom.
ya mwasi moni basi bazoloba ke pesa biso do to na mbongo na biso to famille ba ministre famille ba député do moni yo zano mutu pamba o babi ke na ezai 53 do yo zana niveau wana mais biso to na posa ya mbongo na ote to zana ngo po to za famille esala kombo ndelelo ya mwasi monaka o za famille esala kombo bien sûr mais tala kuna seti bazo ba pesa biso ka kombo mais yo lelo zana oyo ya yo moko azane na misu libanda te ba rétroviseur ya libanda na tala ke zana ngote oza yo moko mais respecter le bani pardon pour nous au gang na miso batu ozo matsa munoko na miso batu te za kitoko te ya mwasi babi bazaki seti babi pito aka na posa ya kombo babi baka kende na linga babenga joli mako ana sepela nango donc siko yo babi ke bazo benga bino seti na koma mbali moko bambanda kaso bozaka mibale bozo bunda me wana baza seti baka na posa kombo mo beti muninga buso beti muninga pe ba bunda na bunda na ka bango na ba pona ka mutu moko mais siko yo le ozala papa na ndako o aye ya yo moko papa paza na mama ya imo na ndako ya moi si respecter papa respecter ya moi si balobi ke batikala ka mibale batikala ki ni bayokisama isonite papa nanga babite batikala ki 3 4 ndele lo mona ke mwasi wala sena lemba mabele koya ozala kuna libanda tetete ba wana baza yote bayi baza ka mibale batikala ki ni bayokisama isonite omoni ozane na ndaku ya mwasi nde mwasi na yo siko bozo se comprendre était pour pardon muto ezate soki akuta ki ona makangu wana mais oyebi ke eza erreur tam so eza influence baninga lo bani limbisa ngai na okende sute ma osala ngo sute et puis baninga na so moni ke baso mona nzela wana po libala no ebeba boya kolinga ngo lisusu te do bate mwasi na ngalimbisanga na lingi ma aneo ndenge linge silela biso nzambe abatela biso aneo tozo kota do makamo nyoso na sala ki na ne oyo do na lingi kutu te eyela nga na mutu comme rétroviseur ena tala ngo na sima non na lingi yango te do rétroviseur wana pasuka do limbisanga ngai yango na papa ou mama bolo na ba phrase wana ngapi na bana limbiso papa na ngala muka mama pe ngaba bana limbiso mama na ngala muka mutala msa mama no azate Yesu alamsa Lazare après 4 jours. Donc ça veut dire que yo m'a fait sur 15 ans passé faut c'est la Yesu a alamsa comprends maman et puis ça va bien nzambe pour les morts en Christ ressusciteront premièrement amen donc souci na fait ça là est que yo limisa mbana yo mbana pe alimisa yo mama bala mingi alaka prospère et kufa pona kaka manka pardon bango mi balé lululenu ngala ko limisa ete ngala ko banda tamo na ngazoba ya question muzoba te o keza question so ba trône landi bali ya famille l'esprit ya famille yo zo mona on est que orgueil o keza orgueil et ça c'est question que bali ya famille ok manki ya koyeba kubongisa kusenga pardon yango no mona c'est important ko so ba couple les système mingi bon mais ba couple na na présence ensemble même si c'est pas ça balelo que no ba sala nzai ba aventurier ba scro oui ngana zo ndima yango mais ezala ba vrai serviteur ensemble bondela nzambe nzambe ko so ba sala nzamba solo so ba vrai ba fafo bazali mama c'est ba frère bazalate yango na bisika fo aza vrai azali et pour vrai ko yiko zalaka te soki fo azate et puis muto ke na écluse akuvela na écluse za Yesu un jour ko senga yo compte pendant que na scène moyo sala kinini oh non kini ngana kana église te po ngo ba sala nzai ba farceur ba scro oh mais ba moi sala nzai sala samisi ba ngo ngana zo sambisa yo donc pema auto zuya eza pema ya pamba te ya pitchen ya pitchen mama ya pitchen za mapambola yo pema auto zuya pema ya pamba te zona mama na ngai Liza Dakosta nde papa zoba na pema auto tozui eza pamba te biso to komina biso na suka eza pema moko salela yango na tango za na bomo même bakando eza ko kanga na janvier ti le to na décembre bo so na mazio pema o pardonner suka esili attends kuto za au pedre nyoso yo sala salela yango na butwa lelo yo au pedre nyoso yo sala popo gagner ka mokili yango nino ningo gagner ka pona ngana oloba pardon te likamongo e concerné yo ya mwasi papa na ngai likamongo e concerné yo mama na ngai Liza ya pitchen likamongo oyo e concerné yo nde balobi kuna Nesdras senga pardon mabana biso ezala bien vraiment et puis ma maman to zonga na ba papa to zonga na bandeli nde to kutela to singa pardon facilement ba bien te esa la biso kenit ba esa biso to orgueil maman bi bozwe eza bien mais elle moko eza sous patient makasi nzamba système na Israël la bibo keba tangi version na tango koma kuna boko zwa obi muto za bozaka na difficulté singa muto pardon pour azo confier ba bien na ye yango to bi ke pardon on a maturité c'est ça on a besoin mais on a la maturité au dominer besoin wana c'est ça ce qu'il faut dominer besoin wana on comprendre que non na zap na boye waza mbala ngai besoin ça n'a rien à voir na ye pour que ça ba pe que tam su yoza béni plus que ngana kata libala
Mais c'est pas dit que maman va nous manquer. Maman a osé na Ephésiens 5 22, papa peut osé na Ephésiens kuna na 25. Mutu a osé rôle na ye. Ya watu lingi mutu a osé rôle na ye, asenga pardon pa ya moi si senga pardon pa ya papa. Mabale ezala bien. To boy ba na biso lobi bazala kofuta. O biso to sala mona ba décision no su bolingi bozo akati na couple bota la charge onza mapamboli bino na yango. Amen. To sengi bolimbisi biso couple maku to sengi bolimbisi vraiment na o ekoya ki ko déranger mitema nzamba sa biso bolam to lingi pardon et kutama na mabala na biso. Amen. Soki mabe mo loba makinza mapambola biso na chaîne biso Congo Mo Kristo bo contacter ba propriétaire Congo Mo Kristo ezaka nango ligne ezaka ouvert bakoluka biso to sola na bonzambe to komina suka pona okeli boso ba mama ba papa tu as invité ba papa nyoso ba mama nyoso boso ngade le premier jour bokutanaka bo vivre lelo malamu. Amen. Fo bo sani de rétrospective ne ba benga na portugais. Amen. Do boso ngi pena ba bokutanaka mama ali papa la gomme papa sa chemise chemise ba sugula papa ba kusugula ba kaste po yokatana. Amen. Bozongi wana bo comprendre que non maman to obligé to senga na pardon obligé. Amen. Amen. Nzamba pambola mabota nyonso bande ko nyonso balaki na ligne tolingi bino mingi penda mama otyo lobelo mwa mutuya soki kama mabebi makiwana en tout cas to sengi bolimbisi mais otolobaka izaka pona bien na biso nyonso surtout pona corps ya Christ. Amen. Surtout eza surtout na ba surtout eza pona Congo Mo Kristo te eza pona couple évangéliste makote mais surtout pona corps de Christ. Biso to sambela na puissance divine to na Irlande, église za na Blagestan et pas eza dirigé par ya pasteur JP Ngwizani to na ba serviteur belé soki boye et nzamba osala biso nyonso bola momingi. Et sika pe okutami église za na kende à partir aux yoko comprendre le pardon eza nini eza une puissance qui libère. Yangwana papa a prié pour te clôturer enseignement. Nzambe to be merci kolo poza malamu. To rendre gloire epa na yo yawe na bibikamwa toyebe toza nzambe na solo mokonzi eza na moto moko libota moko nzambe ezwi solution na pardon naza na kondima nzambe maloba no ebimaka pamba te nkolo na espace oyo nzambe maloba oyo tolobi kolo yawe yoza nsima maloba na yo motema moko makasi lokola kayu nzambe esili koyamba maloba oyo lelo changement ekoti na kati ya couple wana namoni bazwi vie ya sika nzambe basepeli bakolia mesa moko basepeli baolala mbetu moko basepeli bakosolola malamu nzambe kumama na yo nkolo oyo etikali mokonzi naza na elikia yo okonde kosala yango nzambe tona posa ba témoignage epai pasi alaki témoignage c'est quoi batatola nzambe afeke ba oyo bakutami na station wana baloba eke nzambe akosala pe pona biso nakumisi kombo na yo pe na tatole monene na yo ne na chaîne oyo nzambe na sala maboko na yo oyo eza kopambola mabota nzambe na bikamo na sala moyi pesa mayele nzambe pe pesa makasi pe pesa misolo ekene mosika loboko na ezala kosembolama na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Toye lisusu tokolemba te okumisa nkolo yene bomoi nzela papa na ngai elika ya basanti yene bomoi yene elika ya Kongo yene elika ya basantu opesi na elonga opesi na lobiko opesi na esengo yebake na vie eza na bato mosusu basalaka semblant ya kowanga na Yesu na miso ya bato me soki atikali ye moko alobi mokonzi wana aza suka moya kowanga na ezala te omoni conscience na yo okokosango te yango ebanda boni oboya Yesu nini oza nango
tika. Oh bakendaka église po bazangi mbongo. Bongo bato baza na mbongo bayaka na église baya kolukani. Oya pesi opema. Mama nanga ye. Oyebi hypocrite asufraka na maladi mibale. Ya liboso koluka elongi oyo akende kokoselela bato. Ya mibale bongo mokolo bakoyeba ngai te nakosa ekozala ndenge nini. Omoni? Obateli ya eklesia osongi ya mboka Kongo omoni mpe molongi. Ya solo mpenza ata yo moko ozangaki mwana nzambe apesi yo mwana, ozangaki mosala nzambe apambola mosala, ozalaki na mbeto hopital nzambe abikisi yo. Merci okepesa na masanga vraiment. Sandi nzambe apambola yo obeti dilo malamu esika wana. Kala eza na makambo mosusu Olivier Papi Kamboko bozoka ngai, c'est-à-dire ezwaka solution ko automatiquement kaka po menaka vie de prière. Mosusu mpe se komplikaka boye facilement parce que oza na vie de prière te. Tuke mama se mulolo l'Éternel, oza wapi? Kobinela nzambe oyebi na yebisa binoti le fait ya koyeba kaka ke Dieu existe ekochange makambo ebele na vie na yo koechangeaka te. Surtout biso na Congo ebana ndenge nini.
yo Nanzemu oyo fele Sama pambola place na kino Ofele ya pamba Sama pambola yo Fuera place na ngai na kine Finanga mawa vinanga fele Finanga mawa vinanga fele Nasali mokila ngonini ngana mona pasero ye Vinanga paso Lelo mokolo na ngai ya mbotama Naye ko celebre yango lelo Lelo mokolo na ngai ya mbotama Naye ko celebre yango Napesi bato merci Nenga bokomaki Obengi ngai dine Naya kosenga matondo Naya kosenga merci merci Naya kosenga matondo Naya kosenga matondo Naya kosenga merci merci Naya kosenga matondo Lelo mokolo na ngai ya mbotama Naya ko celebre yango lelo Mokolo na bimaki lelo Ngai naya ko celebre yango Lelo ya mbotama na ngai Ezalaki les 30 Lelo mokolo indépendance Toye ko celebre yango lelo Toye ko celebre jour indépendance Zaka pambola Congo Kinshasa Zaka pambola Mboka Congo Zaka pambola Mboka Congo Un jour tokolo kaka Lelo mokolo na ngai ya mbotama Botika ngai ina yemba yango Lelo mokolo na ngai ya mbotama Nayebi te lobi na ngai Zambe moto ayebi lobi na ngai Zambe ye moto ayebi yango Merci na bino mama Merci na bino Nazana eloko te ya kopesa 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 bino Merci Nangumba meli yo lokola mombu na yo Daniel Natalisi moto na ngai na ngambo ya Jerusalem Pona yebi ete Masapo ya elonga na ngai eza na katikati ya monoko na yo Tikala pe umea na yo yawe Naye kungumba mela yo Yahweh Naye kungumba mela yo Liboso na yo na